salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner. Kunani ba pesa rabasangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Mig Niema Solo la vérité. Remerciement nanga surtout Ming na Paulo du Santos les guerriers. Na kolo bandenge nini aza première personne oyo azuli kanisi ya kosala action ya boye. Pona mboka Angola vraiment tout monde a été que mutu moko bimi asali ba action ou mécène moko bimi asali action par rapport au confinement. Tout le monde a eloroté. Mais Paulo du Santos les guerriers alobino a Jésus azana ba initiative moko ya bien il faut pas le baki eza bien. Le lorobi soto lingi yango yu. Mig Niema Solo la vérité. Te makambo esala maka na FCC. Soki Paul asala ngo te mona Ben Willing tasala ngo. Soki to mona moi Baudry a ben ngo pasala ngo. C'est Baudry to moi Sid Boss ça dit la paix à ramasser ngo salon. Donc rien que la FCC côté mususi balala. O a contredire nga je m'appelle Guigui Arabiola. Les cas na compte nango contredire. Mig Niema Solo la vérité. Te nga na yebi ba boss, te nga na yebi ka boss ezaka Paulo du Santos selon nga. Merci. Ezaka Paulo du Santos yende boss. En plus na Luanda na pe na monité donc na oloba o na moni. Nga na benga Paulo du Santos boss pour ba preuve ezali. Donc na benga mtu boss kana lo yengete. Donc ya za boss pour ba preuve ezali. Mig Niema Solo la vérité. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Solo la vérité. Donc balobi makambo ezo pesa mana Luanda. Je profite de saluer Ben les Gabonais, les chefs fantômes qui sourient. Et puis notre sponsor officiel, Paulo du Santos Guerrier. Babi, Moutambon Watika na Luanda Zaka Paulo du Santos Guerrier. Badon Boyenanu ezalate et salemate. Donc, en mode confinement, mais Paulo du Santos Guerrier a pesi makambo. Binomo bozo mona. Minkuto lobezate yango yo. Bilon ko na Luanda mati dollar ezo mona na te. Babi loko so total donc bon baby awa ouais. Sponsor na biso za makambu toujours makambu donc ça bende l'été donc le bis sponsor bozoye wapi soki yete nani mususu boss ni na hotel mana Luanda akoganga ngande azate Paulo du Santos Guerrier aza le meilleur o batno so ba vota ba DJ pe ba vota donc bientôt là bat ba roya et puis ba kozwa ba bilo na bango to kozwa bino ba image o sa ba distribution ndenge ko leka boko mona bana monde entier atona kata Luanda atona Angola atona kata Luanda tolinga biso tolinga mimi vérité po émission na biso ya Solo la vérité tolinga tembete o ateteme ba image yango emona neza ba vérité ça te ke o ba yebisa kinga makambu basi mo asala ki makambu soki na Luanda Paulo du Santos Guerrier wana tolinga ngo te biso tolinga masote tolinga komona yango bo mona ba preuve yango yoyo ba preuve yango de Chris Nimi ça makambu ba mona te ba mona ke nona kata Luanda c'est ba otanga ba boss donc Paulo du Santos Guerrier numéro 1 ba roboya ye akufa ba nyonso bandima ye ba DJ nyonso mboka de bandima ye ba roboya Paulo du Santos Guerrier azandoki pour la preuve yango nana sali mamba boye salamité banda confirmer bandi mamba couronné bandi mutu moko ta active volonté zate OK non appelle ça biloko boye na be mutu sala ngo zate Paulo du Santos mutu liboso donc oh ezaba oh mono so elandani ebele oyo donc na ebité so eza 30 so 50 sac ya loso ba misuku te bata mikuna oh ezaba sac ya loso et puis ba oh non so bomo eza masangu oyo yo donc biloko eleke ebele pardon ba oh to mona funa lo bango coach pour na français na oyebo lo bango te coach ça Alexis ba Alexis quiz Alexis quiz et puis oza pe ba quiz ba oh ba non so bomo eza ba carton Thomson et puis oh babidon huile oh non c'est ça ba spaghetti non c'est ça ba spaghetti bozo après ceux qui wana te mutu na transport na ye pour mona ke boss za mutu ya malamu boss za mutu ya malamu ba evre yango yo to zela ki bango ba like ça ba bonne volonté banda confirmer bandi to monité bozaka okie na boîte so mi 2 champagne so mi 3 champagne ba DJ bata mafuta o boss ki ngani ba bakisi ba 0 aboka ki boye boss ki ngana somba ki ba champagne boye wana ba bakisa ba 0 bona mino ba DJ mboko ba DJ alona ba bakisa ba 0 biso to nga ba evre ba boss to bazaka ba ke boîte ba ke somba ba 2 champagne 3 champagne DJ maza wana bakisa boss ki ngani DJ Stuga o boss boye DJ Ken boss boye asomba ki boye lokuta to mona ngote to mona kana ba boîte ki boss ta bango ezaka ya ba champagne ya ba whisky ya ba 50 d'âge mais ya ko sunga bato ezaka te do foza mutia malamu lokwa Paulo du Santos Guerrier
nzamba opambola yo so olandi exemple Papa du Centre du Guerrier te donc qui bosse en toyebi te vraiment confinement tozeli batou donc toyebi te to benga ngo fondation c'est to mona président fondation du Santos Alvej la Pulga donc à la président ya fondation Kings Love papa na Marisa na pesio bambote sikoza en direct de Kinshasa donc nous sommes une organisation ça me pesa pe grâce à Kings Love papa na Marisa OK total ndenge bomo na moko le kabando zo biloko na ye donc ezatera chaque mois loso ba pesa mutu moko te azi loso na ye masangu na ye carton ya Thomson azi huile na ye azi spaghetti na ye donc na mbongo le soit transport pour mona Paul Odison on dit ma Paul Odison était na Luanda o azando ki penza donc asa penando ki bino ki boss na bino botuk sa ngona baki bokolo na batudilu na ba cheval blanc biso to na posa osunga to na posa batulo kwa ba Paulo du Santos Guerrier na kati ya Luanda to na posa na bango po ato sunga bato zo liesa bato neti makambo bo moto keza bien yana mutu muso afana ene mpiaka mais asutika be boss abengi ote biloko ekota na pale moto bo esungi sko ya bino boss ki boss na bino esalaka ya nini bosunga kanini la champagne elangwisa mutu et pesa mutu conseil bien te monsieur mutu ayela ti boye Paulo du Santos atie saki aloso masangu Thomson ezawana mutu ale moteke boye nzamba opambola ata bino bona sima boloba mabe na ye ya Paulo du Santos Guerrier boye bon ke nzamba confondre bino po bino mbongo na bino suka na champagne na kiboko lo bolesa ngo ba DJ mais Paulo du Santos mbongo ne atsango anje asombi biloko po kabola ele sa famille mobimba ya boye to zanon penza batu atako bovandi pa boseli réunion na ndenga mabe yango ndenge nini mabe zoye te penza ezwa bino ba bokenda ba boîte bosomi ba champagne ba DJ ba accès bino ba zéro et puis allez bandi ko fula bino bref ezaki ka mingi te bomona muta ya zwa biloko po bondima keza pa ya solo muta ya zwa biloko bomona ke muta za biloko carton ya soso saki na ya loso saki na ya masangu et puis spaghetti na huile na ye azoya kozwango apesi mutu moko te mutu mibale te misatu te baza plusieurs personnes o bazoya kozwango nese bino ke bozaka ne lokote bo pa ne lokote donc action yango déjà bandi po mona ke eza ninga ba vanti te mutu na mutu azwa biloko na ye bonjour. Ouais, bonjour. Ça va? Ouais, très bien. OK, merci. Namunu ye azwa biloko pa boss na biso Paulo du Santos Guerrier. Sikoyo message ni ozana ngo européen. Ouais, c'est pas pour rien qu'on a bénéficié biloko. Je fais partie de la FCC. Donc je suis un enfant de la maison. Donc merci na Paulo, eza lelo te pezaka ya mbalo te donc na mesana déjà nango. Nzamba bakisele belé et puis nzamba bakisela muto afungola nzela ngana to kutana. Na kombo ya héritier watanabe. Succès, bonheur, plus ezana bango nyonso mibale. Pas kene malamu na nzela na bango et puis voilà. OK, merci. À part Paulo du Santos Guerrier, to ebit na Luanda suna wa sali makambo. Te makambo esala maka na FCC. Soki Paulo asala on te mona Ben Willy mutasala. Soki to mona moi Baudry abenyango pa salango. C'est Baudry to moi site boss ça dit la paix à ramasser en salon. Donc rien que la FCC côté mususi balala. Oh contredire je m'appelle Guigui Arabiola. Les cas na compte nango contredire. Bon, Guigui Arabiola lobby muta l'équipe Paulo du Santos Guerrier azate na Luanda donc yende boss yende makambu apesi ba donc confirmer banda qui met au monité bon et l'autre côté. Je suis avec le président de fondation du Santos Alvej la Pulga bonne santé. Ouais, santé pepele na ngola nzambe quoi. Tout le monde a ma donc fondation ça makambu nango. Et que président. Bon, balobi loboko epesaka yango na peka nzambe fa pambolaka donc Paulo du Santos makambo eza nango pona lelo te eza pe mbali boso te donc tolingi to memango na terrain mo ya polémique donc asali yango volontairement abimisi mbongo na ye donc ngana na ba facture ba facture to sali ba chat yango na si yo mozomona 1 million et quelques mille de kwanza donc 1 million 50 000 déjà d'ambongo ebela bimisango du coup pour na ko aider batu azarana bango y compris ba DJ ba photographe ba tout donc Rassignon César pour ce tolobi ka pesi Angola mobimba c'est trop dit aza mutu aza gouvernement aza mutu individu donc ndenge nzamba sunga ke ya muke ndenge pa sepeli akabola na baninga na donc c'est ça. OK, merci. Tant que le président, il doit aller où tu es et puis batongo bonzo. Ça là qui liste, tu vas réellement que on a mutu que non boss, tu peux ça mutu boue to, boss ça qui vous mal liste, au beaucoup peut ça du bloc.
Bon, wana franchement parlant, eza idée na neza ya yemoko. Yemo abimisa na volonté ya ko kaba. Bon, aza pe na bato azara na bango. Nga na zawa na Corniche Tambani azali King Silova azali po bango bazalo ba coordonnateur. Vous comprenez? Et fait que bakangama na Congo na mamba confinement, lo ngam tu na tikala ki présent et senga ya contacter nga na ba conversation même na WhatsApp neto sola ki que Alvej yom to tikala wa sala liste ya autant de personnes. Donc na sala pe liste na nga na tindaki lo eza bureau liste ana fo le kapena nzela King Silova et le kapena nzela moko boye to analyser to moni que non c'est bon ya moni ba sombi biloko na nombre ya liste ya batu auto chaki donc mututu a mérité ko zo biloko oyo esengela zo a donc liste pene salama bato yo tiesko na kati ya liste eza batu na yo bato ya Paulo dos Santos to ki mutema malamu ka ya fondation ko aider bon pratiquement donc parlant na woloba mutunanga azatenga za mutabatu nyos Paulo dos Santos pe de sa nature akabola na mte donc ezaka force la liste mo eza limité batu nyonso te to tchena liste na ya yebi bango ezana batu msubiso ndo to yebi bango mais le quoi a détaillé qui m'a race ya batu que quelques journalistes quelques DJ quelques managers na quelques batu mususu o azape ni DJ ni manager ni journaliste batu ba gigi arabe na race batu na azate ezana ba frère na biso le ba photo lwamba na race batu na azate mais comme ezali. Vous comprenez? Donc, tout ça qui liste par rapport à ndenge ka to mona ki ndenge to zalelaka. Donc, c'est ça. Siko Alvej nengna loba boye. Ezana batu mususu ba ka fan ya ba boss na bango. Est-ce que parmi batu wana yo po benga ki bon peut-être ba yo ka soni ke non boss wana du centre je me ba ignorer na ndenge na bango ke du centre ça ba don ndenga na kenem so ekitangai. O tsaki pe ba on la liste ba yo zo biloko ba yo ka soni te. Bon, ngana ebite ya se mutu azaka muta boss ki ngandi wana ndenga na ebite ngana tsaki liste selon ndenga na yebeli ceux qui aroyate et autres dépendent na ye pour ngai nde na zaboye je suis de la présidence donc na pona batu na ngala la na bango ba Ben Willy le Gabonais ba Bodrick Matadi Paulo dos Santos l'hôtel du Monet donc na na bango mais le but que le ko na na bango na boya ka ba boss mususu non mais pour nga boss aza mutu azo edenga na tanga passe yenda za boss o aida nga te donc wana yepe na batu na ye c'est donc ngana che bango ba yete bango pe bazela tant boss na bango senga liste ba chape ngate donc c'est ça. OK bana confirmer bandi makambo de ça mais pendant no moni boss po ba boss ba kota ba boîte basé belé ya ba sala ba vantant na bango boss ni o moni déjà active volonté na ye asal makambo Paulo dos Santos chasali te ngana yebi ba boss te ngana yebi ka boss ezaka Paulo dos Santos selon nga rassure ezaka Paulo dos Santos yende boss. En plus na Luanda na pe na moniteur donc na oloba o na moni ngana benga Paulo dos Santos boss po ba preuve ezali donc na benga mtu boss kana lo yengete donc ya za boss po ba preuve ezali wala ba poza petit na été bo te za kuti pona bongo te na zwaka ya tout le temps ndeti ngawe za mama mike donc mutu ka pene ya ke tele mbilo ke kiti po za mutu na ngana za kanaye donc za bongo. OK bana Luanda le boss azaka moko Alvej la poule ga confirmer boss aka moko Paulo dos Santos guerrier o aboye akima ke soki wa pa musika mukili na kati ya Luanda boss aka Moscow bo bando kabola biloko bon biloko déjà ngo eza je pense yo mo na Gigi Arabio la juda ya ye o paroya aji ya ye donc mutu na mutu donc na za ati biloko nyonso esila donc mutu na mutu fa ja biloko ne ba musubana banzela bazoya donc ngalo wa na responsabilité makambo yo nazara ti mutu amtaya aja biloko na eza biloko bele bida huile sac ya loso sac ya masangu carton spaghetti carton matabela auto benga cuisse Rama Thompson donc confinement en gogo donc toi pena un temps. OK président et lo bo sali eza longa mba liboso pe asuka to bo sala kaka te ba o bazara pembe na dos Santos ba yebi makambo yo donc yeza mba liboso te asala yango. Donc, mususu pesa la biloko liate, ba problème mususu abengi bino pena bo ata 30 personnes. Moi 100 000 eko sungaka ndaku. Donc asala ngo med fois. Et on a pour la première fois té. OK, merci. Oui, tozana Didier Armand bato ba confirmer ma boss na kati ya Luanda. Didier Armand bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé. Bien. Tout monde a toujours la fondation du centre aux biloko. Ça l'ondeni. Navandera bonamona le papa de Marisa King Silova.
alors maintenant Alvège la Poule Gozap on a parlé des abelo ba 12h quand on a parlé pas maman paradis kuna Paulo dos Santos les seuls boss auto ndimé na minute on peut ça makambo dans ala oyo on parle na on ndinga confinement quoi donc mamba boy fait ça la Paulo dos Santos ye muto ifa sala on pour mamba bezala le sauter donc voilà DJ Amayo lo baka poser biloko po za DJ ba boss ba ya ko boire ka bosso donc comme no parti pris ya Paulo dos Santos po zika biloko to neni donc on allait pour quitter Alvège la Poule Gozap mambo na zo ba héros na moment na zo ba héros donc oyo le vélo parce que na zo de ba héros donc c'est le côté donc on aura normal donc minga lo ba quoi et pas Paulo dos Santos Josuaka na yoto eza première fois na Josuaka eza première fois te na Josuaka ba héros na lobi beke na Josuaka ba héros et pas Paulo dos Santos na Josuaka ba héros Alvège la Poule Gozap témoin King Slow va témoin na Josuaka ba héros dans la minute ba DJ nyonso donc ba DJ ba boîte nyonso ba ke Paulo dos Santos yende boss na kata Luanda oh mais combien de fois on confirmer on saute dessus to confirmer déjà akabaka asala action batu ba mona raison bo était de Chris papa na ah sur boss nya ko longola eloko donc fondation eloko Paulo dos Santos asali apesa tu biloko boss nyo selon yo yebi ke en longola ngwa tepe biloko anje ba pe bazwa bon na ndinga mabeti ya sa critique Xavier Lopez na mboko ngana na zalaka te mais ngasko na yelo na temps ya Paulo dos Santos de fena ndimaye donc pour ngana mona mutako longola ngo azati oh autant que Xavier Lopez bonne na bina tane bando sa makamwa na salano na mboko te na yo coûté déjà hein na yo coûté la minute yo dos Santos donc pas de donc je dis bien que pas de polémique donc na cette polémique ti na Xavier Lopez na zala na Luanda te oh mais ma boss basé belé yo tara vie na Xavier Lopez numéro 10 na peso mbote sikoza hein yo posa boss na ndenge na Xavier Lopez numéro 10 quoi hein dire mazo kabolaté sur pas Xavier Lopez na rotanga esunen ah oza cirque après biloko Xavier Lopez muto longola bo nyonso to d'après Xavier Lopez c'est Paulo dos Santos pour makambo Xavier Lopez mutanda salon na marque batu atondi 50 ne na yoka parce que ngala na zalate ba série wana il y a tant Paulo dos Santos ngamo ba sac eza na kitisi donc na sala qui porter tende to benga na kini mais na sala qui porter biloko ngam tina kitisa on Alvège la Poule Gozap DJ Prince compagnon nena on pena rotina DJ Armand mboko kitisa biloko ah vient nga Xavier Lopez numéro 10 place aux ali ngam na lobby na ngate za DJ Armand lobby le quoi Paulo dos Santos sali fondation na ba be loko yo mto longolango donc yo pe mto salango DJ Armand donc ba remercie notre Paulo dos Santos oh merci beaucoup son excellence Paulo dos Santos na nyoso sali donc ndima ite mamba ngo ba benga na téléphone na mo no ngabo mai donc si na yepe na bo na zubiloko no même on ndinga parler donc na confirmer vraiment merci beaucoup nzamba bakisela yo oyo banda ozanga mike ok twana photo Luamba ba bipo kanga photo na kati ya Luanda et ma qualité ba boîte nyonso ba bi photo Luamba so moni ke photo Luamba kitsa donc c'est ça ba ventite ça maman solo bonjour photo Luamba ouais bonjour maman nanga boni santé yo pembeti na kati santé kitoko vraiment to moni o kitsa veut dire maman malamu ezali bon mingi ya koloba na koloba teke mingi ya koloba eza te mais mingi eza ya koloba po eloko esalemi incroyable hein incroyable na mboko tozolanda ba nini nyonso na tomoni te ata mutu moko banda likolo tina se asali geste donc mingi vraiment eza ya koloba ya solo sikoyo ba remerciement nini oza na mpona Paulo dos Santos en tout cas aza vraiment le guerrier vraiment babi présidence FCC hein présidence vraiment Paulo dos Santos le guerrier te ngabe na no boya na ngayo mais na ndimi yo siko banda boya so banda ndima ne bon ngana no boya parce que na no boya kaka hein na boya nga ko citer mais na no boya ka mais na ndimi pena lelo ke mutambongo na mboko oyo le guerrier Paulo dos Santos photo Luamba donc ne oyo zabiloko asango esila ka to ke ko pese la sango bisiko kende ke no na wuti esika mo do boss Paulo dos Santos guerrier sali badon bon boyebi nga naza leader d'opinion naza ya bato belé naza ya bato nyonso nga la kumisa na nga oyo asala eloko malamu oyo asala eloko malamu vraiment ba salamu ebele donc na kumisa ka ye na boya na nga bato te mais na kumisa ka oyo asala eloko ne malamu donc na oyo tomoni lelo awa ngai ta ba ebisa nga yango Alvège la Poule Gozap na nga ebisa nga mambo yo ke photo Luamba
samedi il faut comme na popula makambo minene ça Paulo dos Santos ngabi botika aventure wana bandati lelo elorote bongo lobby sikoyo boko sabiso bosala bo pese succès obendeni abi yaka ki mona meso dona ye vraiment na moni ki mona meso ele ke la posa na dishma na koya Anita Kadia il a Barbie balobi moi si kitoko tala makamu boss Paulo dos Santos sali donc c'est incroyable non to mona on te banda confirmer bandi na yebite ta musuna coin no ke na mona boss mo kuna akabela biloko na yebite so mona bon nga nazo baga vérité bolimbisanga na yebike naza ya bino nyonso ba boss nyonso mboko naza pona bino mais lelo nazo lobela nazo kumisa vraiment muto asali mamunga na moni na ta oya confinement oya quarantaine na batu nyonso baza na ta moko difficile même kuto za na moi combien moko kochaka mais zoa ba dépense banda et bandeliti lelo tozo que déjà vers 2 mois 60 jours donc tozo ko 45 jours pe ba gisi sous 15 jours alors tozo landa ba makambo zo salema na Congo mingi tozo mona ba fondation ebele ya ba Weranson ya ba tebele batebele ka bazo pesa badon mais à l'Angola vraiment nanu na monité muto moko abimisi ata unkwanja so bata savo po pesa batu basokola maboko nanu na monité alors on nga na moni lelo awa benanga na moni lelo awa eza vraiment eloko moko ya kolanda vraiment ya kotala ya kozwa exemple na oyo nyonso asali parce que oyo asali eza bonne volonté na ye azwi bongo na gouvernement te po asomba biloko eza mbongo ne ya poche do babi mutu ya malamu baye ba na ta ya pasi oyo asali tondimi yo vraiment oza pena ya batu nzamba bagisila yo ebele apesa yo susu po o continue ko sala oyo zo sala na biko sala ngo na intérêt te na intérêt moko te mo sala ngo na bonne foi de ngoba mutu malamu te malamu abota marana ngo que non mutu malamu bazoka ngo te soki mutu akola me babota marana ngo donc ezo lakisa ke e bande déjà ko kola na ye azali déjà na iloko moko kitoko devant batude so merci. OK, photo Luamba na ebite yo ndima Paulo dos Santos ka papesi yo saki alo sona peshi na masangu na ulito ondimaki bandaka na ebite leo salon ndimeka papesi biloko. Bon, avait dit ngala Paulo dos Santos te bani d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, bon ba vrai ya boye na mona te meto kutanaka na ba place to kutanaka asala ani ba action na ye. Oye sala parce que wana ba action na sala magana batu moko boye pona to zo lokumu ba nini et puis moi aide na yo kaka nga na yo kaka mais on na moni na misu na nga eza première fois mais siko oye marqué ya ta oyo omoni ba bien yo so ba sala ka batu pona nga oye marqué ya ta oyo mota oyo tala batu ba souffrir hein batu ba souffrir nga na yo ki sango mutu mama moko ki ba nzungu loso na ndako batu pona nini ko zanga bosala te 2 mois ata yo moko économie ndeni bosana vi otozo mener lelo tozo patiner to bunda ko lia moko na ndao na bana kutu ba ko comprendre ba papa Paulo dos Santos le guerrier na mona présidence na mona boss Ben Willy le Gabonais na mona Bodri Matadi donc écrit na bino wana na moni ke boza motema malama en tout cas nzamba bakisila bino ebele sans oublier ba boss nyonso ya Luanda na mona tâche tata kiboko na mona boss na biso Paulo Tudilu le sénateur na mona ba boss ebele kaka na kati ya Luanda en tout cas ba shalom na bino merci vraiment merci. OK, merci beaucoup. Joël Lutula, Tona Lutula Malembe, c'est la présidente au Kabola, c'est la présidente. Le moins on masque pour bala bala mon atie bon tala o bandé ni. Donc toi 1 mètre on a télé mais on la casse. Vraiment. Ça que oh ça ya masango. Oui, ça que l'os faut de ça que l'os. Hein où il paye. Spaghetti paye. Vraiment. Ya boya ata ba bo amtama bondi maete lutula to mona obunga o mona nika pona mambo o kaka que tous en confinement lutula mona na été parce que comme na ba engagement mo privé oyo itali mingi morume naza toujours et puis nazala toujours na batu donc voilà. OK, boss Paulo dos Santos guerrier mbali boso sala to oliara na o aller sala lesana ndeti nga aller fo nazo ndeti ba ya balara pala ta ba 3 fois balara ba phone donc aza mutu moko bo aza na cœur moko bo ya ko aider batu ya ko partager o aza na donc
je remercie vraiment Paulo dos Santos pour le geste parce que tout ça dans un moment où il y a isolement. Vous comprenez? Où il y a temps où il y a battu à malamu na battu à mabe parce que tout le monde a ba boîte sur mon DJ Stu Gabele li boss qui ngande a fouté les mutu 10 bouteilles à champagne, 20 bouteilles à champagne, ba DJ Prince ba sala wana ba bela ba batwana mais batwana na ba temps où ce que tout le monde bangote. Vous comprenez? Ezara le roi na ba mboka kuna nde ba réclamer ba bi bato ba ko kabem so ba polo ba nini mais masque au kaka photo soma yango ba ko kabem so ba masque té mais dos Santos dès ngana dos Santos so menga champagne té pour na fréquenter ba boîte stroté mais na juste go ya rolia o nde boy un temps hein. Donc boy venda bien bato ya boy to na bango besoin na mboka bazana bango bato basala ba acte mais ya boy banda makambu ya communautairement ya ba congolais moi likita wana to sala bande banda nanu mamba boy sala maté donc c'est un homme à féliciter. Ah, OK, merci. DJ Prince na mono kitina ta mabele ça veut dire que makambo eza bonne santé. Ouais, santé qui toka na zo mona. OK, donc na moni ba do yango pa du so da salio pa ko zo pa na yoto yeno kaka wa assister. Non, la fin n'a pas parlé, on doit changer de écoute dans Tchombele quoi. Donc nakota mutumora mtoka bana mboko Paulo dos Santos le guerrier. Ya on a rappelé qu'à Pemel ya quartier naé na so ba plante. Yebika ndezala. Donc Paulo dos Santos j'ai des boss. DJ Prince a confirmé que Paulo dos Santos da boss na kata Luanda. Bon, makambo bandi manda confirmé bandi mutasel makambo azati quand même dasel makambo. Il me dit makambo donc pour nous féliciter il faut te féliciter pour sali makambo boy au tout monde na kishasa babe da shuba ça ya ça on a dans Luanda donc il faut nous féliciter donc c'est normal. OK, ba remerciement na yo ko pesa. Ouais, on a remercié Ben Willy, na remercié sous Bodri Matadi donc FCC, puis Kings Lova, ba famille tout et ba DJ tout ça donc merci. OK, merci. Tous on a DJ Jésus, à part autre chose, DJ Prince, DJ Stuga, donc on a DJ Jésus, bonjour. Laurent nous pas masqué. Bonjour. Bonne santé. Ouais, santé pour ma pépé vraiment un temps. Si tout le monde ça veut dire que ma maman là moizali donc expliquez bisora do mo zo mo. Yeli nanga aweza vraiment na makambo moi ebele. Eza exemple ya makasi exemple ya munene oyo batu ebele bakoki kolanda. Car on connaît un homme riche par ses actes et ses réactions. Il y a un tout le monde qui a FCC par rapport à ndenge kaka banza mapesa bango mutema ya kosunga par rapport à image ndenge zalaka bon to saka na bona pas si pe bisengo na ta confinement pe batika ki pe bisote yango na ko profiter pe ko pesa merci vraiment na bango nyos na initiative oyo bazui. Ouais, c'est ça. OK, merci ba remerciement nous ne pas parler du centre guerrier. Remerciement nanga surtout ming na Paulo dos Santos le guerrier na kolo bandenge nini aza première personne oyo azui likanisi ya kosala action ya boye pona mboka Angola vraiment tout monde a été que mutu moko bimi asali ba action ou message moko bimi asali action par rapport au confinement tout monde a eloroté mais Paulo dos Santos le guerrier alobino a Jésus azana ba initiative moko ya bien il faut pas le baki ezabie le lorobi soto lingi yango tant pas si photo zala bisengo pe photo zala c'est ça confinement exactement boye oyo batu belé bazo passer yango bato musumu bazo passer boye sala moi ba action humanitaire sala moi ko son pe biloko OK opesa taba homme fier quand ndenge zala c'est ça opesa pe biloko OK son pe biloko OK attendre orphelinat moko boye opesi ezala rendre bongo donc c'est ça. Merci beaucoup FCC, merci beaucoup Paulo dos Santos le guerrier, merci beaucoup Ben Willy les Gabonais, Bodri Matadi, Bouinde vraiment ezala donc FCC force puissance. C'est ça. OK, merci. Nde bon mon ara esulika wana te donc bazo bakisa ma toujours c'est robakisa pour na ko zo biloko Paulo dos Santos guerrier sali donc toza ana nondi nondi pas un collègue na ngai donc il pas un journaliste bonjour nondi. Bonjour maman. Bonne santé. Non, merci beaucoup. Nzamba obatela. Non parce que maintenant on confirme boté boy. Tara toi na carême. Donc au tezara nzambe mta permettre ngo boy quoi. Donc c'est ça. OK, merci. Nous sommes na monio a isa pambaté lokoko. Yo mona na pambaté donc so mona ni ça veut dire que maman malamu ezali. Donc ya malamu nini oyo na oyo kozwa. Ben en tout cas, premièrement nazo kumisana nzambe pour yende mutu aro sala makambo boy. Donc lorsque nzamba sala mukile naye ayebaki que il faut mukile ne tambola malamu. Pour le tambola malamu, il a placé aussi des gens au bazana mitema malamu entre autres Nderonabiso Paulo dos Santos guerrier
toloba eloko moko boye kokaba eza éducation donc bato bambongo baza na bango ebele mais po basala makambo ndeko na biso asali il faut zala très bien éduqué ozala nango pe donc Dousan touche bravo et surtout merci na oyo sali donc kobanda likolo tina se mutasali makambo azate tant na loba likolo tozana kata Angola to banda koloba Kings Love amenaki komba moko ya koloba ke tozana ba ONG na kata Angola tozana ba organisation tozana ba tombongo oyo baza communautaire tant na loba communauté to loba communauté congolaise ou si ba Congo mais ce to bando tanga ba kombo za mabe mais basali eloko te ba artiste ba DJ ba journaliste biso tout ozo évoluer dans le monde à média plutôt to se retrouver na maboko ya ndeko na biso Paulo Dousan touche ya on to benga ke millionnaire surtout ngai na déranger fort ya ngala bomoni ga makambo en tout cas merci beaucoup na équipe mobimba ya présidence c'est-à-dire Paulo Dousan touche Ben Willy Baudry Matadi Kings Lova Alvej La Pulga Joël Ilutula et puis Ngamoro pe Lisa Queen Kimpa la Sandra c'est-à-dire biso tout au la présidence Fotel Luamba ça fait la présidence donc biso tout au faire partir wana na katuana donc merci beaucoup Paulo Dousan touche na o sali yeba ke o sali oyo et rendra encore 3 fois plus grand de 3 fois plus grand papa mukuna lo bana comme 3 fois plus grand rien yonde mutumba acte onde muté comme ce 3 fois plus grand dans zama apambolo pas zongi c'est le BD c'était non dit premier merci. Oui, tout ça sous na rani stress y a pas ko zwa biloko donc bat baza ebele ba misu bazo ya bazo kende rani bonjour. Bonjour. Santé. Kimia. Mono ki sina mabele donc faut ka ko benda tala vraiment tala Paulo du Santo donc soto zangi tala biso présidence de makambo quoi vraiment. OK non rani stress ba remerciement ni au pesa na Paulo du Santo jama kamno so asali. Bon ba remerciement c'est belé l'état la Paulo du Santo donc aza mutu moko asala déjà ba acte belé à bien et sa première fois ta sala makambo donc loro ezaka ke aola sa force na e plus encore donc ça que zo like ça capable ça comme ba boss mususu te que ezaka ke ba benga ke boss na ba kombo mais ba acte vraiment à ça la donc Paulo du Santo à sa boss na kombo millionnaire ça la ngopé na ba acte yango il faut te remercier vraiment trop na part la rani stress Seigneur merci vraiment beaucoup na Paulo du Santo les millionnaires. OK to comme les gens na suka émission na biso donc on est qui ba don ya Paulo du Santo jigeye bino bomoni bat no so batak na liste ba zu biloko mais biloko etikali lisulte mais le cas ke belé biloko etikali bata rozwa bazate donc oya yebike ndeko na yaza na passe soki ndenge na ke ko senga Paulo du Santo jigeye ko pesa ye bino bomoni biloko ezaki belé bat musu ba zu mais ndenge etikali boyela kisike ba oda ba zu bazade ya certifié mais biloko déjà etikali. Merci beaucoup na ba on surtout parce que ta kolanda biso donc je profite à saluer ma maman chérie hein mami ba peine de stratège ba lobi ndi makambo moi ça sanguna kata Luanda wa koboya yo donc na ebité quoi mon boss Paulo du Santo guerrier ba dans au sala na ebité hein balobage baza ba boss to moni pe dans monte ba pesi to moni le côté grâce na yonde o lesi famille grâce na yonde o tilisi batunzala donc merci beaucoup makambo Paulo du Santo chansa na Luanda et ça makambo abeda chou hein le patron beau gosse le plus beau patron de l'Afrique centrale wa sala na kata Kinshasa makambo du Santo sali mutasala on raza moko na Kinshasa abeda chou et puis je sali Kings Lova papa na Marisa parmi ba idée qui boue donc Kings Lova na kati puis Alvej La Pulga no benge président ya fondation du Santo parce que Kings Lova va président ya chou et puis Michaela Teka la Kim je t'appelle la Kim parce que tu es très belle je t'aime beaucoup ma sœur chérie que j'aime beaucoup Fallon Boleli ça kunga la taille balançoire pourquoi pas Cathy Tumba la baronne la vraie baronne fille de disques je te salue donc ba gros bisous mais ska vous allez ma grande sœur chérie maman paradis maman na Marisa donc ba mbote mais ska vous allez et puis à Decris Nimi papa na Gabriel
topesi nyonso bambote esika bozwami Olga Shungu je te sali wana bien ke grande dame maman qui napesi bambote esika ozali et puis à mon boss Mige Niema papa ngeli so moi sur la vérité vandi et puis sur la vérité na biso comme na 10 000 abonnés en tout cas félicitations makasi partout bozwami bana kini donc partout bozali monde na bozo atana bino ya ko s'abonner et puis ya ko partager comme d'habitude bon connaît toujours ko s'abonner ko aimer bo partager et ça te ka ko ta sur la vérité au telle émission au s'abonner na to ke non bon on te s'abonner kuna ndo ozama makambo solo et puis makambo cache kuna ezala te pour lobela kaka vérité donc merci na bino surtout bisous.